Yaya. Chaque jour, tu es obligé aux autres la place par rapport à Bongo. On y est déjà Bongo, na yo, oh, ok, donc ça me c'est l'une école. C'est pour la première fois dans le monde entier, Mobimba, que bon, dans la classe, mais bon, il s'agit de qui mourit, mais non, on Congo. Biso école primaire, avant, on se fait cours, il y a quoi, la oye la mese cheki tongo ya toso ko akimoibi mbongo wana oyo ngai mwana muke ya 7 ans 8 ans na yela kayo mais faut na iba mo paparazzi so de ko la sanga de akimoibi non c'est ça on lui bazo like ça so moyibi na école primaire ya mo mwana ba moto so abota maki na ye ayebi na ye makambu ya kimoibi te école ekomi ko fongola ye ndenge bayibaka ya parce que ozo obligé lobby probable ta yote. Il faut contrôler poche ya papa la binoti. Il faut contrôler son ya lipote ya maman la binoti. Est-ce que mboka ya bongo ya ngai mboka ya boye. O mona garçon mo babele ga mwana akola na kimoyibi tout ça kola mwana oyo ba parane basalaka bote mwana denye de moyibi. Aye koli kimoyibi na kati ya école parce que aza obligé chaque jour amemelaka mese na bango mbongo po soki mbongo eza te ye bakobeta efi mwana mbala moko akomi moyibi ko moyibi bande kota yaya batangisa so cours ya kimoyibi ezalaka na école. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard Misunga naza déjà na Misunga homme de veillard au moni tant maman apika crise alors naoki bien te tant bazo sengo mbongo yo tindi mbongo bango bale basonge bakati basonge bamemene ba dispensaire mike eza sunde ngona te mama mena poto na Kinshasa la même chose et loko zo sepelisanga banda mama koma na Misunga homme de veillard ko tali mama oh mama zongi lokola bébé bazo zo soya mama oh mais là so moni mama zongi genite mama zo dia 3 fois tongo medi popo deko nanga elo musu sepelisanga Misunga homme de veillard ko ebiba ke bana courant zo katana so que ça manœuvre pano ya bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga donc so futi Mbango no zo regretter te ah bon tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazo sala examen en tout cas ya Masati emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga emoneli na misu te emonani bamboko na ofinda ya pampa bana c'est fini tout ça boko liango lisusu te homme de veillard Misunga ngana bango rendez-vous quand la fin du mois na pemi non, si tu as kuna lia tranquille, apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama on a fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis les petits Misunga. Babe. Voilà, nous voici au rendez-vous de l'histoire. À tous ces que tu as chez Bosso TV, tous as toujours en collaboration na Fingo. Les lots, tu as qui toujours au Canada, on a biso Makizembe Ken Canada, qui nous remet la biso. Donc, le tout ça, samedi, à quel piano bonne idée qu'on a santé. Ouais, JR. Na pesi premièrement na numbote, na pesi peuple congolais nyonso mbote, peuple africain, bande nyonso bolanda biso partout à travers le monde. Na pesi bino vraiment bambote belé, samedi à lelo eza très bien, samedi le 8 lobby eza dimanche eza le 9. Lundi tozongeli misala na biso parce que awa na poto to yaki na biso te to sala ka ba live ba matalana ko swana ce n'est pas bien ezo sala pasi makasi kotala makamba bitumba oto ana ngona mboka na biso ba autorité na biso olebo luka solution bitumba bokomi ko pesa ba influenceur ya ba TikTok mbongo ba créer neti ko swana ya lokuta bana Congo bande ko bolanda biso partout Miganyema Karine Era Bakali badeko na ngai baso utiliser bango po ba distraire bino po makambo ya Goma bato balobela ngo vraiment beaucoup complicité bandeko soki bozo lia mbongo ya masumu boye eza malamu te parce que nyonso to ba sala eza makambo ya lokuta
biloko ya lokuta makise m'excuser donc excusez-moi beaucoup donc yo pona yo ti bazo so na bongo ça na sens que donc ça ba pesa mbongo bazo dise peuple na ya na lobi bo biso nyonso tu bakotisi balinga bakotisa so na bakopa ngoti OK eza volonté soko lingi okoti soko lingi boyi babiso place la guerre eza place bandeko na ngai propre bazali parce que babukavu kuna eza bamboka ya bamere na biso biso toya bato ya Sud Kivu wana parce que ngakeni na lobaka mama na nga aza murega donc makila ezotanga ya bagoma na babukavu ezali makila ya bandeko na ngai nakoki kotika makambo boye te voilà olie tolobela makambo ya mboka bakozwa yo zwa boye président de la République azali garant de la nation il fallait bongisa mboka mais donc c'est sûr bango bazo so pena mbongo bazo so mbongo tandis que baninga ya ba pays mususu mbongo na bango ezali pona ba aventure te mbongo na bango ezali pona kotonga mboka bino bozo mbongo bopesa ka ba influencer basala ba makelele pona ko distraire population c'est pas bien alors donc il y a ba question. Merci beaucoup Makisemi vraiment ça peut tarder dans le Congo parce que tout le monde déjà balubi déjà dialogue ezali mais tout le monde mokoza mboka lobi yé okenditi. Est-ce que au monde est-ce que ça m'a plus bien ça vraiment bon merci beaucoup na nous na question tuningo lobi dialogue basingi dialogue il fallait Kagame azala président na biso pe azala tout le monde présence ya Kagame a ko répondre présent bandeko bozolanda ngai partout à travers le monde lelo kozwa mutuneti Kagame bandi pouvoir depuis 1994 voilà ti lelo azali na kati ya pouvoir aza na expérience politique makasi koleka président na biso mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec même zela tokende ka malembe Kagame ana nukombo ya munene koleka président na biso ya Congo Kagame aumeli na musala ki président koleka président na biso ya Congo Kagame aza na ba relation ya minene na mokili ya Nzambe koleka président na biso ya Congo mais amikitisi esengi dialogue place makila bato ezotanga ya amikitisi bino babi Rwanda azo attaquer pays na biso basengi dialogue te kutana oyo bozo akize ke ye mutu azo utiliser bato azo bata maosopa makila ya ba Congolais amikitisi ya kei président na biso baluba nyonso basali ba réunion basali donc muluba nyonso tout akomi ko commander chef de l'état ke kokende te président pa yokeli baluba parce que mboka na biso lelo community ya baluba kaka soki baluba bakomi kofinga na ba autorité na ba réseaux sociaux ya zela obi kenenge zana za baluba musubi baza contre ken za baluba musubi ba na bi baza contre ba wakacha pe baza ba contre o bazo soutenir contre batu mususu ya zela tokende nano voilà est-ce que na époque ya Kabila azaki autorisé batuni a jalelo babanda kofinga ba général ya mboka na biso babanda kofinga ba président ya assemblée nationale donc lelo mutu nyonso to soko zaka na tonalité ya kimuluba donc yo moni neti pouvoir eza to votaki Kisekedi batiaki ye président po ya po da ko diriger baluba te Kisekedi ba komisaki ye président po baluba banda ko monela batute lelo bolingi boko bosala guerre moko bolingi bosala ki tribalisme bobanda kosala baswahili nyonso tu oyo bazali na kati ya gouvernement bobanda kopesa modo de na bino baluba yaya oyebi nalandi garçon moko alobelaka président de la république maloba lobi mpo na Vital Kamerhe esalinga mpasi na maro est ce que boyebi ke Kabila ndenge aza wana azo ba Bruno Tshibala oyo ya ba IDPS apesa poste premier ministre boyoka mutu moko ya PPRD azofinga Bruno Tshibala makambo lelo bafinga banani lelo Kisekedi Kabila travaille na bato belé ya IDPS ba Bruno Tshibala bato belé toyoka makambo ya boete ya koza ba militaire bakenda kofinga ba autorité oyo communauté mboka moko eza baluba bokomisi pays wana eza bino te eza biso nyonso tu zela c'est ça bango bazo revendiquer na sens que bon voilà ba caméra peut être baza bato mo bazo ba position te ko revendiquer ezala en général que biso nyonso ba congolais to revendiquer ezala baluba te babanda ko monela ba bikolo mususu gouvernement oyo soko za muluba te ba pesho force te il faut baluba baya kofinga yo yoka ba propos oyo ndeko azoloba na Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale
lelo soki président za président de la République bayebi bakopi na bango basala na caméra tiye azali na baposte azali caméra quand même en vérité ba respect belé yaya naoka na munoko ya mutu ya IDPS oyo babengi na kombo ya fils Mukoko bakangi Vital Kamerhe ke prison Makala fils Mukoko aloba lelo il faut tozala reconnaissant pour Kamerhe muta tuti sa biso na Kabila pour lelo Félix comme lelo président boko zala ta reconnaissant soki tolongoli ba poste tolongola ba poste Kamerhe président Assemblée nationale Tshisekedi président de la République tokende na bagage intellectuel. Est-ce que tu as un bagage intellectuel, tu as par rapport à l'expérience de Moussala. Tu as comparer Tshisekedi na Kamerhe, na expérience ya Moussala. Bon, quelque part peut excusez-moi, oui, que expérience ya malembe. Yango na lobby bo ezelate, OK, merci beaucoup. Yango na lobby, ya batumsu ba botama ba politicien, ezana batumsu ba fabriquer bango ba komisi bango ba politicien. Un Kamerhe atanga makambo ya politique na vie na ye Moussala oyo ya kotelaki ba classe ezalaki ya makambo ya politique oyebisanga Kamerhe na président Fatim Mouta maîtriser Congo bien za Tshisekedi pour ça président de la République to tchape na Kamerhe na président de la République Mouta maîtriser Congo bien to lo ba Tshisekedi ya leki Kamerhe na maîtrise ya koyeba Congo. Mais c'est le problème. Est-ce que les gens qui pèsent, ceux qui parce que toza ba Congolais bisonyo surtout chaque mutant na liberté d'expression. Na linga Kamerhe était na ngape qui se qui pété. Mais natali sikoyo ndenge ba luba ba komi ko finga. Yaya zela mona babiloko Kabila otolobaka ke Kabila bomimbo ka Kabila Rwandais Kabila autorisé ngo jamais pas ba militaire na ye baba na kofinga bato ya travailler na bango et pas Kabila zela été que muluba il faut ba ya kofinga awa sko ba luba ba komi na système ya muswahili nyoso tozo sala na régime il faut kofinga ye yoka babiloko oyo zela il faut oyoka nanu comme ça prendre au chat et commentaire il y a 12 boss sur 12 boss zela Kamerhe c'est quelqu'un à battre oyo ba congolais faut ba cheli banga na kingo ba bwa kele mali Kamerhe si Kamerhe olo ba makambo wana j'aurais même appris bana ya Kamerhe famille ya Kamerhe na poto na yokaki yaya Zela tozonga. Zela to banda comme ça bande ko bolanda biso boka ba propos ya garçon oyo asala na gouvernement te pas lobela chef de l'état boka ba propos lo bana Vital Kamerhe da wana nyonso tu da ba Swahili baza sous na tina te na gouvernement yoka. Azela ka eloko moko ya malonga et pas ya Vital te. Vital a le quoi plus que Rabi. Vital ne changera pas. Vital a changé de temps. Le comité là, Yozo Yoka Vital a le balobi. Pour qu'on le la mambakerité, le président ça même. Non, il y a chaque président. À le même négociation. Makambare trop commission et bimawa. Makanga Vital a dit baoluka mutuna ete baoluka ndia fachi. Maoluka yete ne comité là ya Maoluka nde mutu ya fachi. De même aujourd'hui, le président veut négocier, mais à Oteka Congo, c'est ça Vital. La seule vérité. Tel Camille. Kotala Vital la perchoir. Kotala ye. C'est un intello, professeur, mais Kotala Vital. Vital a souffert à présentable. Ce qu'il y a manque à sincérité, manque à sérieux en lui. Le news of Vital a Koloba. Il y a Yasika. Vital a zoninga ala kisana ba Congolais que Tshisekedi a l'agenda mususu par rapport à Oya Oloba na bino eza mususu. Or il y a un pasteur rwandais dans la Sekangolobi awa alobi négocier avec l'M23, négocier avec le Rwanda, c'est négocier avec le diable. C'est ça Vital. Soto komi na bamakambo aboye na nombre ya bato soit Moindo Nzangi soit Papa Bachi Lukwebo soit Vital Kamerhe ils sont nombreux ça est belé il y a même d'autres ministres de comité depuis makambo et bandaki on dirait la ministre était dans le gouvernement Mama Souminois. Je demanderai même la présidence de la République à quoi il s'est même gouvernement et ça sous effet mon côté
Et ça sous l'impact mon côté. Et ça sous les locaux mon côté. Gouvernement Maman Souminois est tombé. Fatigué mon côté. D'ailleurs, on est comité tout ça la période de guerre. C'est la cas et loko moko ya malonga et pas ya Vital. Vital a le quoi plus que Rabi. Vital ne changera pas. Vital a changé ça. Le comité là, Yoso Yoka Vital a le balobi. Pour qu'on leve la mamba. Vérité, le président ça même. Donc il y a chaque qui vont mouiller. Azelaka eloko moko ya malonga et pas ya Vital. Vital a le quoi plus que Rabi. Vital ne changera pas. Vital a changé ça. Le comité là. Ok. La compagne, c'est-à-dire, est-ce que nous excusez-moi, nous balou na compagne que non, na niveau intello, na niveau de capacité na yé. De bazo ba pena que non, oui, à sa capacité, mais c'est seulement que sincérité les quatre n'est pas ça. Zelana, nous côté au moins mouké. C'est ça. Parce que au moni ba mo pasteur ceux qui va bien que pasteur ceux qui lit à lobby, c'est grave. Au sein ba prendre Vital Kamerhe, c'est que bobi mi saba militaire IDPS parce que IDPS c'est comme appelle ba militaire on va commencer ba biloko bobi mi saba militaire IDPS. Bobi sa force du progrès soit toujours soit kolala to lamuki batumbi so Vital Kamerhe na ndako o ezali déjà kotinda batu na haine donc zela Kamerhe c'est quelqu'un à battre o ba congolais faut ba cheli banga na kingo ba bwa kene balé Kamerhe si Kamerhe alo ba makambo na j'aurais même appris oki makambo de kwa solo ba c'est quelqu'un à battre o ba congolais faut ba cheli banga na kingo ba bwa kene balé Kamerhe. Si Kamerhe donc asengi alobi Kamerhe aza mutu kwa battre aza mutu ya kotia libanga ki libanga eza neti ndeni bakoka ngona libanga ya kilo babwaki yo po ozo ndenga danger te ozinda okufa libela mutu azosenga déjà liwa ya Vital Kamerhe asenga liwa ngo na télévision mokili mombezo mona aza trop sir ya lobelaka chef de l'état ya za muluba mutu akanga ya za te mboka za bango muluba atangi ba ministre beleo bazaka ba Swahili gouvernement il fait tomber bango faut gouvernement nyonso tout il faut tomber parce que bazana posa fatia ça la gouvernement asika bazo baluba ya Mbujimai bazo baluba ya Kananga nde bazo ba poste nyonso yaya quel genre ya bateau mais ce que le problème c'est que bazo trouver Kamerhe sa capacité na yona plus Kamerhe sa capacité mais le problème c'est quoi balobi sincérité quand il na c'est ça le problème au bazo buna c'est quoi ce qui balobi Kamerhe sa na sincérité te ce qui balobi Kamerhe sa na sincérité te lelo to monde comme mona bato comme ozong sa ba vidéo ya président ndenge ya promettre biso makambo ebele a promettre biso makambo ebele asalela ngote ye moko alobaka ke soki bale zika congolais moko kaka ye akosenga permission na parlement na deux chambres akota tina Kigali mais lelo eza le contraire goma tombe siko makambo combien oyo président promettre biso pratiquement bakambo bele pe président promettre biso oyo lelo etikala pe ko sala matesko to benga siko président zanani siko omoni elo mususu ezali boy omoni elo mususu ezali ken omoni elo mususu ezali que batune bazolo bana sens que non c'est comme si le là le bané ozo bana net ozo beta masulu net ozo kene ça dit Kagame pona yi un jour peut-être akoma na héros na mboka na ye parce que azo bomcha mboka na ye eza pona ko koma héros te eza pe pona ko lobate ke o soki ndenge nini ozo comprendre Patrick Zona moto on a invité ces années allô oui bonjour ozo comprendre ezali boy yaya soki toke na ndenga histoire Kagame c'est un président bien organisé lelo Rwanda azobunda Rwanda tolo ba Rwanda bazo infiltrer mboka na biso Rwanda azobunda pona intérêt ya kobonga ya mboka na ye ba autorité na biso siko babunda pona intérêt ni la police ok ok merci beaucoup au moni to changer place parce que kuna yo bika marambo cho ya bon to ça est obligé to changer place ba appel ba mbila ba ok makelele koti la quartier batu
Makialela désordre malamba politique mbila lobité. Bon déranger bata ado il faut bolongwana nous parce que bandaba batazaki. Yaya omoni lelo gouvernement lelo ngalo kona teleme la ezali. Voilà. Tout le monde a commis la bouche autorisée à Moukwatombolo, bouche autorisée à Moukwatombolo. Moulouba nyos a commis la bouche autorisée. Yaya, yaya, nazo bisayo, kabila toloba qui a dirigé pays wana mabe. Mais ba Swahili ba komaki ko mone la babikolo mosute. Tozo le sous de comme soyo. Combat na Roger les combattants. Siko, mais il faut pas expliquer ngai. Bazali banani na gouvernement oyo, bango bakomi eloko nyonso il faut baya koloba ke ngai nde bouche to non wana eza kobebisa pays makambo basa eza kobebisa pays yoka c'est bien votre humble serviteur Roger le combattant la bouche autorisée de Moukwatombolo les communicateurs les privés du président Fachi Beton et les conseillers privés du président Fachi Beton depuis 8000 km nommés article 0049. Pourquoi Jean-Pierre Bemba quitte le ministère de la Défense pour le ministère de la Transport? Bon, oh, na tcheka moi muke pobo yoka bajalelo yaya baza ta 100 personnes ya boy. Misusu na ba Canada e misusu surtout Kinshasa comme communicateur chef de l'État ya Kitambo azali ya Limete azali ya Bandala azali ya Kingasani azali to ça bateske que poste moko c'est bima ya ba communicateur ya chef de l'État na mokili c'est comme si c'est la première fois na mona net de konabiso fada rané na poto depuis gouvernement ngopé bandi na kitabe ki jasa te to mona pe photo na na président Roger le combattant atiki makambo ya combat depuis Moukwatombolo azui pouvoir tozo battre phénomène oyo azala na combat lobby alobi en tout cas depuis Fachi azui pouvoir dans la musique il fait zonga malabuti fait zonga na liberté donc eza pasi parce que batu mususu ba lobake nozolo babo epona nini na lingika na faire voir na batuke makambo oyo ezoleka lelo na mboka na biso ya ba communicateur oyo kofinga ti bakonzi eza bien te zela na kochela yo loko moko awa oyo ka communicateur mosusu ya muluba yaya baluba bo bandeko na biso mais façon bino bokomi okende na makambo bokomi na ko baise biso neti oyo azoloba kabila zana minduki na kingakati siko omonaki minduki yango ndenge nini ko semer des eaux de koluka division kabila tcheki baluba mal à l'aise wete bino bolingi botsa ba Swahili mal à l'aise pourquoi dans mboka wana eza ba Swahili te bino na air na bino ça bote jamais zelo yoka. Bonsoir, c'est bien moi le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Moukwatombolo mama il yepe communicateur bandeko boyoka makambo ezoleka na boka ba aventure ezoleka na mandat oyo to passé oyo yepe communicateur privé oyo tokaki ya liboso communicateur privé lisusu oyo pe communicateur privé mosusu yeyo abimi ya Canada boka bonsoir, c'est bien moi le communicateur privé du chef de l'État Fachi Beton Moukwatombolo mama il est grand dinosaure. Nazongi lisusu le 30 janvier 2025 lelo na pokwa nazongi lisusu na sangu mususu awa nazoloba na kati ya ba ferme nyonso ya Joseph Kabila en commençant par ferme Espoir na Kasenga ba M23 ba koti Joseph Kabila bengani bana musala na ye nyonso basana accès à kokota na kati ya ferme te po ba koti si ba M23 ebele hélicoptère moko ezosala ba tour et sali ata 150 tours na kati ya ferme Espoir na Kasenga bazokotisa ba minduki biloko kolia ba munition bakotisa biloko ebele na sengi na ministre na biso ya défense batu nyonso ya sécurité bokende bosala ba perquisition na kati ya ba ferme nyonso ya Kabila y compris na ba ferme nyonso za kote ya Maluku ba ferme ya bakabilista nyonso pour ne pas citer les noms na ko bosana batu mususu batu nyonso baza na ferme côté ya Katanga Mobimba na Lualaba ba ferme nyonso ya John Numbi ba soda ya M23 baza déjà na kati awa nazo yebisa bino na kati ya Tanganyika lisusu na kati ya ba ferme nyonso
ba M23 baza déjà na kati gouverneur ya gouverneur oyo ya nini ya gouverneur oyo ya nini ya Manyema na yebisaki yo nini. Je t'avais mis en garde. Makambo oyo za kosala na général ya basoda wazawa na kombo na ye échappé ngai boyebi makambo na kati ya ba ferme nyonso. Recrutement moko esalemaki wana ya ba M23 depuis le 23 décembre. Et banaka depuis non le 11 décembre jusqu'au 23 décembre ya 2024. Vous étiez au courant yo gouverneur na général oyo ya Tanganyika boyebi makambo na zolo ba oyo. Awa nazo bela nazo signaler lisusu complicité. Il y a ministre na biso ya intérieur Jacqueline Sabani oyo biso to banda ko le ministre na biso ya IDPS aza complice na makambo ya M23 aza ko solola nananga baza ko solola baza en contact na nananga. Général Gabi a contacté ministre na biso ya intérieur na kombo ya Jacqueline Sabani baza na kati ya téléchargement a PCA ba instruction que non ayebisa alonga boni oyo azotala la police mobimba po alonga boni pe aza impliqué na kati ya makambo oyo bakwasaki ke no toza na ba soldats 40 000 soldats na est au moment où tu vois akwasaki chef de l'état que toza na 40 000 soldats oyo tozalaki na nombre wana te na boyi kopesa chiffre exact oyo toza nango na est po na koevite bango na bayoka bayeba nombre ya basoda toza na bango. Mais chef de l'état tu es au courant. Tu vois, tu avais menti que non, nous avons 40 000 hommes dans le Est Mobimba. Vous devez aussi interpeller tu vois pour participer à la coup d'état c'est téléchargé. Bon, tu crois qu'il ne passe qu'il y a le bitro, si quoi est-ce qu'on a mis tout na, ah besoin qu'ils aient beaucoup plus si kaka, baswa, d'ailleurs pas na bande qu'on a vu sur oyo, baswa l'ignon surtout bazaba très, dans la minute on a baluba. Mutunyo so atangami azali muswahili azala traître. Tout le monde a dit Kabila coopérati na bino na baluba. Tout le monde a voir même papa na biso de faire papa Etienne Tshisekedi. Après ta fois même serment était le président de la République. Kabila a kenda ne place mo côté. Donc nazo comprendre de thème makambo oyo. Au monde ce qui bokomi comme na makambo façon bozokende. Ce qui m'a comme okende fâché ezokende guerre ekoya msuko kotomboka kuna et comme makambo ya ba tribu botika biloko oyo Congo ezali pona bakasa te Congo ezali pona baswahili te Congo ezali pona bangala te Congo ezali ya biso nyonso tu parce que bolingi batu nyonso tu muswahili nyonso tu alonga na pouvoir donc mboka ane ezala dirigé pa na bino moko baluba c'est mon Makizembe quelque part c'est comme si bango pe bazo constater que non bon na côté à ces chefs de l'état c'est comme si bazo ko s'appelle ba tomabe yango pe bazo za na confiance na bango mingité que peut-être bazo sa opération na mingi za ba soyez les ba ndeko na bino te koloba te ba ndeko na bino ko ke na langage ana te ke ko za ba ndeko na biso nga mulu ba ndeko na nga mukongo aza ndeko na nga mungale za côté ba père. Donc nga makambo wana ya makambo wana etalungaite nga na yebi mututu atangami congolais aza ndeko na nga bango nde makambo basala oyo eza mabe pona bango il faut fati azalaka na confiance ya mutu atangami muluba c'est pas normal awaki bapesaki pouvoir te po a diriger baluba bapesaki pouvoir pour diriger peuple congolais baluba bakomi matela batu na zolo baluba oyo baningi basagana tina Vital Kamerhe aujourd'hui ndeko oyo azata mayele ata mukete oyo soki communicateur oyo soki pasteur Giliti azana mayele te OK ndeko senga na bakinois balapide Vital Kamerhe oza mayele te zoba kizengi yo zela oyo ba congolais faut ba cheli banga na kingo ba bwa kene bale Kamerhe si Kamerhe alo ba makambo wana j'aurais même appris bana ya Kamerhe famille ya Kamerhe na poto na yokaki. Il semblerait qu'il y a besoin d'avion les 31. Siko autorité ni bana ne bazana na Kinshasa boye bisanga siko bana soki ya Kamerhe bana poto tout le monde appelle comme non eza pas si peu mawa. On fait déplacer pe bana na yebo na sens wana zo ba venir de ba kimisi ba kasi ba faire déplacer bana bango parce que ba tonga ba école ya ba conditions bien te ba hôpital malonga ezate après to lo bato wana guerre na Rwanda zo organiser
makambo na yazo bunda pona bongisa pays na ye pays Rwanda lelo eza capitale le plus propre ya Afrique mobimba biso mbongo ya mboka bozo sombela ngo bapa bozo sombela ngo ba château na ba pays mususu mbongo na bozo somba ba château na ba pays mususu beaucoup otonga na mboka na bino ça dit quelque part idée na compagnie idée na yo ça dit dans la sens que no Kagame pona ye azo sala guerre bien sûr mais azo bongisa mo azo sala guerre bango suko za ko na intérêt na propre ba famille voilà siko na ko biso loko moko ekamusa yo oyebi ke lelo valeur topesaka Nelson Mandela na Afrique ke asbundaka pona mboka na ebonga oyebi na ba série 94 kitati na se ba Sud Africain bazala za traitement na Congo Bangolais ba Brazzavillois même Rwanda za za traitement na Congo lelo comment le contraire depuis départ Mobutu comment le contraire ça veut dire même Kabila même batu Kabila oh ba CCD Kabila ba batu oh il faut batala batambo simboka ndenge nini mboka komi désordre mboka kufa mboka donc eza pasi pe mawa kotala tobunda tobunda na pays ya muke neti Rwanda comment pays ya muke esakana na biso toza organisé te OK ça va merci beaucoup Makizembe na moni ndeko moko wana alobaki na tsala ke monsieur mo alobi que non voilà guerre o ça déjà 30 ans 25 ans guerre déjà résultat ebelé donc ba musique o ezobeta masiko do batu fo ba beta musique na bango parce que guerre résultat ebelé batu fo ba lier mais ya to lembi guerre bandi depuis 95 Kabila le père bandi rébellion en 95 asaliti 97 aye ko boto la Mobutu mboka 1995 ti lelo 95 ti lelo guerre salit ekokisi 30 bande konangai to ko sala ka 30 ya koyoka keloko moko guerre ngo pesa avantage ya peuple te eza avantage ya ba politicien ye atolembi Weranson aboma tabokita Weranson concert na ye ekobeta mais oyebi yango ndeko moko alobi ke non voilà ça ndeni ndo parce que guerre résultat ebile donc bango ba beta pe musique na bango parce que est-ce que misale ko ça mais parce que guerre ezali parce ba manda depuis mon colonie bon na évité donc peut susu ya na biso nani wera baza déjà à Paris mais yo pour nous soutenir concert beta le concert beta te ngai na soutenir concert ya wera e beta concert ya wera na soutenir yango e beta ozo dati na yoki ya ndeko moko azo seka wera ce n'est pas bien ko seka wera zela zela non zato lukana no na oki awa za mwa bason mais to luka kote mususu concert ya wera ekobeta nango mais problème ezande siko ve na biso azokuta na mwa problème tour ya liboso efale abeta Zénith bapimelaki ba visa tour sikoyo akuta mpe na problème ambassade eza ya kokangama bon na yebite ki mutumo le bi bazwa mutumo na ki na France le bi que non baza déjà na 14 si je me trompe pas baza 14 visa na bango déjà wana que o eza vraiment sûr omoni à part ba monsieur mais 14 visa déjà wana déjà wera kutu tacha likambo ya 14 visa te wera déjà bana na e baza ebele ba brigade baza ba demukuse baza lobeso baza ba déplique bana mikanda ba fabriquage bana mikanda héritier par papa na epwa déjà ba Lacoste baza batu baza ebele oyo ba poste d'ahabiter bon ça va y avoir tout parce que batu bazo toujours que non voilà est-ce que musique Robeta fait na fali po ba ya makambo ya ba vie oyo e bana nanu te vana il faut ko luka ko yeba moi surprise quoi wana il faut ko luka ko yeba ah OK ça va bon Makizembe to c'est là yo luka le ko beneni non to so continuer na biso mais il faut ko yeba ke musique na biso il faut ezonga ndenge ezalaki na mona ba musicien nyonso bokomi silence ce qu'il fallait ezoloba te musique eza neti elali ah donc phénomène yango na comprendre yango te yango ne comment le bique non donc aigle avant ni calme ba se bena qui peut ba le se met proche paré obimisa double affiche na yebi ya nini ya Tokos 3 na yebi nanu te na yebi nanu te na yebi ba monsieur peut ba le bique bien to moni golf kizola pe mutawera lobi awa toyoka ena zela le Congo est-ce que Arena Grand Paris a confirmé et Kozala aujourd'hui le Congo est au bord du gouffre par rapport à Magamboza ou les Karagoma 3000 morts ngamoko nazomona nde bazolakisa bazokunda bango
et yokolo ebembe okomona ebembe na ebembe ngo bazu yango mbangu poesa akopola bakondi 3000 morts sans pour autant ma famille balela bamba moko même Mobutu atika biso na Congo alobaki tata bo moko mama bo moko ekolobo moko tant d'événements oyi bandiko banda koya ambassade kozika et tout yo en tant que producteur et ça là qui bino ndenge nini parce que ici mutu na meki Robin Mondigu na félicité na meki missionnaire de kolobaki batuni pas confrère na bino moko babi qu'est-ce que yo na concert so ba na concert à maison mais rozaki invitation binga na rozo invitation te nga père dans ngazo beta avec les invitations et à quoi ndako na photo na père reconnaître la mutu afouté l'homme quand même il faut biso peut bana ko soutenir parce que les diaspora toujours le bébé mais toujours ça les lots monter tout c'est le monter la dernière qui financièrement offert les lots battu nous bazo ba mon c'est marque na mona on ba YouTube na mona attention ta continue na TikTok à communication à 10 000 vues 20 000 vues c'est quoi autres comment contribuer nini voilà alors tozo kende na biso ya mboka na biso ekoti na distraction moko impossible mais to senga bandeko na biso touti na pasi ya miziki depuis bobloka tozora solution te guerre ya Congo eza intérêt na bango moko ba politicien ata tobomi nzoto ata tomibomi de changement zate omona te bato babaye na bango bato bakomi osenga baautorité batinda bana na bango guerre tout le monde abaye parce que yaya 30 ans wana tozalaka na kati ya guerre eyebomisa mboka te mboka ezo avance te intérêt za ba politicien ba école ezotongama te kaka ba école catholique ba école oyo babindele batongela biso kala yango nde yaya tolembi déjà en tout cas si tobaye si tobaye na biso si tobaye wana pene si tobaye na biso sikoyo esusu kenkana parce que nayoki ndeko moko alobi ke le fere atandi kaka nini stade nini place ya kobeta sala kobeta mais c'est comme si obeta na été et c'est comme si obeta te ma baguerre tout ça là les anango possible état beta passer au Tchabakal en Belgique faire kobeta parce que biso tozana pona ko soutenir musique ya nga na zalana ka kona ko soutenir musique beta nga pena moto ya na langage que musique beta te pona guerre wana biso to profiter nango ne loko te bakonzi batonga ba château soki ezalaki ke tobunda mpo mboka na biso batonga ba autoroute mboka na biso tosomba tokoma na bakompagnie ya baavion mboka na biso tokotisa bametro wana nalingaki nazala peut-être pour musique ebeta nanu te tozala concentre na makambo ya mboka pa nazala concentre na intérêt ya politicien na bana na ye na famille na ye nga naki ozala yango concentre non biso toliaka na musique somoni siko na ndenge papa na biso ya mokonzi mboka boy kokende est-ce que mambo ya dialogue est-ce que eza ezali kamo be ozala bien selo yozomona ndenge ekozala mabe makasi mais toboyi na biso ezaki iloko ya mobutu ke non bayebisaki konégocier na Kabila boyi mais par après ekomaki ke non Kabila tant oye deuxième fois bo bayebisaki oyaka te ekotikala kochange te ekotikala kochange te zela oyo kapiero makambo oloba réduction des trains de vie des institutions. Aujourd'hui, ils ont payé comme prime à chaque député national et à chaque sénateur 10 000 $. Ils ont organisé, comment ils appellent ça? Une session extraordinaire de 11 jours qui n'avait même pas de raison valable d'être. 11 jours, prime, 10 000 $, à chaque député, 10 000 $, à chaque sénateur. Parce qu'ils ont fait quoi? Mais vous avez parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Vous avez parlé de la réduction des trains de vie des institutions. Comment les députés et les sénateurs peuvent se retrouver aujourd'hui? Parce qu'ils ont fait une petite session extraordinaire. De 11 jours, vous leur donnez 10 000 $. Au moment où je vous parle, les militaires ne sont pas payés. Les fonctionnaires, on leur dit faites attention parce qu'il faut contribuer à l'effort de guerre. Les enseignants ne sont pas payés. Les professeurs d'université ne sont pas payés. Les médecins ne sont pas payés.
Les militaires manquent à manger à la maison. Mais Bamiyibi Oyo, escroc Oyo, Bamiyibi, député. Sali session extraordinaire à l'Okuta. Donc, Mboka Labiso, ils ont intérêt, il y a des députés, il y a des ministres, armés, des médecins, des professeurs, non, on a professeur, mon côté, na Kinshasa, qui a roulé na Motuka, qui a sombé en mbongo ya salaire, ba futa kaya na l'État. Bangonde batandi sakibino ba politicien, bangonde ba pesa kabino mayele. Mais ce qui est le besoin de poste, c'est pour organiser la banque. Oh, bien lelo. Ce qui est dans le pays où ils ont organisé, on dit que les professeurs, ils ont salaire pour les députés. Mais les fonctionnaires, même si ils ont un Gabon, quand papa, est-ce que ils ont ça, ils ont papa, ils ont fonctionné, ça y est, papa, ils ont motuya. Ce que jamais nous place, c'est qu'il y a une formation. Maintenant, surtout au Baya Kawana, on appelle ça formation. Tout le monde a une voiture, né à l'X. Vraiment. Mais enseignant il y a Congo RDC les pauvres écoles mobimba ne muto enseignant dans la pauvre école mobimba. Mais il y a un moment quelque part mais quelque part ça dans le sens que il y a un peu comme décourager dans le sens. Donc ceux qui besoin ndeko na bino moko boyaza professeur ou enseignant ceux qui besoin matanga na famille boko tia mutu muteme pa na ete pa obimisa mbongo contribution te azuli mbongo wapi. Yango moni classe ya Kinshasa baye batandisa biso pe kimoyibi na kati ya école. Ah, kimoyibi na na oui, na ti ba biso boye to na primaire bazala tandisa biso kimoyibi pe. Kimoyibi pe zalaki parmi ba cours autres zali ko kende ko zotuna na siko batandisa biso kimoyibi ndenge nini. Ya. Esa la ngai pasi na mona pena na Congo. Cours ya ko lakisa mwana ndenge ya koyiba ezalaka na enseignement ya Congo. Soki boy na ko expliquer ce qu'on plaît les likambo batu balunga lobate tellement gouvernement na biso efutaka ba messieurs mabe biso tozalaka na école primaire chaque jour il faut oyer la monsieur monter mbongo mwa bazala ko senga na ko tia na ti 2 euros na ti 2 tobo na ti 2 euros. Chaque jour, nalo ba walai et après na batu muso bomona pe makambo na ba école Butanga. Chaque jour, liste fait za la wana, il faut oya na 2 euros. Soki mbongo wana ezate wana 10 fouet. Ah, pour la mettre. Nalo ba makambo soki na kosi, bato na tanga na bango ba yebi. Ingela ko fikote ozana na Paris, oza mokonzi ya salon munene, yo patron salon munene. Igelo ba makambo na olo basoki na okosa ke chaque jour soki omemi mbongo te o ba beto di fouet o be fouet bazola beto so za fouet ni oya ba nini ya singapine ke soki ba beto moko mona pe trace ya fouet pe na nzoto pe dessiner ba beto ngo na ba ya chaque jour tozalaki obligé ozokenge la place par bomba kabongo omiyebela déjà mbongo na yo oyo okende pesa meselobi na école. C'est pour la première fois na monde entier mobimba que botanga classe mais botangisa bino na kimoyibi na mona ngo na Congo biso école primaire aba bakongo so tozape cours ya koyekola koyiba na ndako. Oye la messe cheki tongo ya toso ko akimoyibi mbongo wana oyo ngai mwana muke ya 7 ans 8 ans na yela kayo mais faut na iba mo pa parents so de ko la sanga de akimoyibi no ah c'est ça on lui bazo like ça so moyibi na école primaire ya mo mwana ba moto so abota maki na ye ayebi na ye makambu ya kimoyibi te école ekomi ko fongola ye ndenge bayibaka ya parce que oza obligé lobi po ba beta yo te. Il faut de contrôler poche ya papa la binoti. Il faut de contrôler son ya lipote ya maman la binoti. Est-ce que mboka ya bongo ya ngai mboka ya boye. O mona ba soma ba bele ga mwana akola na kimoyibi tout ça kola mwana oyo ba parane bazalaka bote mwana odenya de moyibi. Aye koli kimoyibi na kati ya école parce que aza obligé chaque jour amemelaka mese na bango mbongo po soki mbongo eza te ye bakobeta efi mwana mbala moko akomi moyibi ko moyibi ebande kota
yaya batangisa so cours ya kimoyibi ezalaka na école sens wana nde na compagnie mais Makizembe mais kimoyibi oyimba ngwana ba olakisa oti mboka na biso ka mboka na biso mboka na biso ka mboka na biso mais est-ce que question na eza boy eza ba pasteur musu bazo bunda lelo pour na mboka bazeni ba pasteur bazo bunda pe pour na mboka lelo ba pasteur ba combien de pourcents baza bazo bunda pour na mboka baza combien de pourcents moko yebita musu mi balé misato bazo bota musata 10% eza pe important pour na mboka ba bunda pe pour na mboka kobondela po na mboka ezalaka nango te Israeli kutu mboka o Jésus abotamaki ezalaka kuna esilaka te ya makambo wana toyeba ngo un jour Nzambe ye moko ayebi makambo wana parce que Nzambe ye moko napesaki mutu mayele ya kosala pe munduki mais oui sikoyo voilà biso nde tomona makambo mosusu normal ke bato bakufi bato basali epa Nzambe liwa mpe eza normal epa Nzambe atie bato fo babotama bato mosusu mpe fo bakufa voilà Makizembe vraiment na yebi te lelo ya ona ngai na luka yo mpe na makambo ezoloba na makambo ezoleka na mboka na biso mais na roki mpe alobi ke ndanga alobi ya progresser ti Kinshasa aoya ti Kinshasa donc moto arrêté ya zate nayebi te wana ezalaka makambo kaka tomona tozela kaka mais na futur alobi mpe aza na Kinshasa ozokango mpe wana mpe toyebi te parce que nyonso toloba oyo toa na preuve te toyebi te parce que nga na Kinshasa te tozolanda kaka toyoka yoka message Jekoko apesaki yoka Jekoko Mulumba on a 40 députés à l'Assemblée nationale. On a 16 sénateurs. On a 170 et quelques députés provinciaux. Il faut avoir poste de la carte de gouvernement. La carte de l'entreprise. Mais les Toumayango nous a menacés. Nous avons fait Batouana. Nous avons des députés qui n'ont nazo bato kingali ko ba na fond na ba sénateur nombre boye bo pesa ba pe mandoki ebele na nombre ba sénateur na ba base na bango ba ke na ba député provinciaux boye nombre boye bo pesa na mandoki nombre boye to ba soda boye na ke na foto de ngobuna to ba phrase na bino wana kande bo fandi suyo wana bo fanda ngo suyi libela oyo aza oncle propre ya Kisekedi dekopena ya président Jekoko Mulumba alobi langage moko très capital oyo ata congolais moko araisonne te na niveau ya raisonne boaka na parlement bopesa biso chambre tel biso nde toza na badepute ebele toza na population ebele nsima na biso kasi yo depute zwa courage yo mobundeli ya peuple yo nde mobundeli ya peuple kasi pesanga minduki kende kobunda na este tosuki wana non en tout cas merci beaucoup Makizembe ozaki l'émission na biso na sepeli na sio na bité chose na dernier mois te dernier mois ezate mbote pe ezate lelo mbote ezate mikolo pour makembo la mboka eza mbote pe ezate OK merci beaucoup po mbote bele faki na pesa bato bana Goma bazo ebele mais ebele bakufi te Junior Ramazani Tashimaya si azongi kini akimi guerre ya Goma azongi de akini donc il a passé merci beaucoup OK